Capage TV. Capage TV. Ce qu'on a dit, c'est déjà le long de Capage, ils ont des solo à l'obiko. Ok. Loba o tia tembe lokolo mesana mais ba tia tembe bakufa malade ya kate pona opesa bolamu. Jamais malade ya na bolamu na vie ya mutu. D'ailleurs ezalaka source ya péché. Oh sida pe ça va. VIH eza kutu ya kokende musika te. Toza na ba preuve tangible. Tika bon. Ya mutu aza na problème ya VIH abengi na numéro ezali affiché. Ok. Atiki komela bakisi wana ba antiviraux ebele. Nazo biso soza na mutu na famille na yo nga na lobi en pleine émission. Ok. Mukolo azobika tokozonga na émission awa na kosalisa ye nano fele pona yo mutu mususu te pona yo lokolo tuninga question ana na ndenga surprise nga na lobi na famille na yo je vous lance un défi ici sur plateau et puis nazo lobango na yebi ke République démocratique du Congo mobimbezo la ndanga te toyebo etoyende kobeta sangwa lobiko tozo salisa ba maladi ya ndenge nyonso papa ebele bazola na biso na monde batambola na ba pampex so yebi yango Pampex c'est pena papa tche Pampex ça otamola nango protection contre accident. OK. Accident nini masube bimaka yango moko. So bimi. Parce que jet urinaire eza attaqué na pathologie infectieuse. Mais ça prostatite maman. Babenga kango irritation urinaire. Prostate na santé normale tolongola kango. Premier soin gratuit pendant 3 jours. So masube kangami. Topé mususu azalaka babenga ka le goutte retardateur. Azo suba, omona papa mususu abokena ata so ila babare nde batwa kendaka. Akomi ameli na esengo mais akepa suba sikoyo baninga baye bakutie basisi ko suba bakei yazaka diabète babenga yango oui babenga kango maladie ya sukali et matakala makila maladie wana tozo salisa ngo na lobi curativement alors voilà hémorroïde interne epesaka frigidité epesaka mikongo passe ba mususu na négligence hémorroïde epesaka sikoyo omoni musomba ebimi soka ke grand besoin gros intestin ebimi azongisi na maboko ba makila epai wana pe tobetaka ngo na 2 semaines obiki don ya guérison nde eloko na ye kovandisa pona kobeta lisolo don ya guérison on nzamba pesi biso na révélation selon Ézéchiel chapitre 47 verset 12 o bible ezoloba ke na se ya moi nzambe akela banzete banzete wana ekokawukaka te parce que eza pembeni ya mai alors mbuma nango eza mutu alia mpo nzala esila me makasa nango musala nango ezali mpona lobiko bible. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. De beauté et Rude Beauté. Secret nangai et dans Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gam oyo ata bébé ya opakola oyo ezali mpona te métissé neti ngai nasalela yango mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude ya beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento mutu akoso te babiso ota pembe avant batalo na lelobano ota biso na misala donc zéro kento oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé ya opakola nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te toka bosala Rude Beauté ana baproduit ya malamu mpona loposo na bino oyo ezona mpona bakento surtout nazometa sete botala awananga bomoi nde eza bakento eza te banoir eza te misapi nanga ya kosolola likolo na tingami kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. C'est moi, Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui,
il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Néo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Néo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Néo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. OESA 12D, OESA 13, Néo Tam Tam Ndé, Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure, Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Loti, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Papa, Oredezo yango. Est-ce que biloko yango eseyaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote? Mama kapashi. Yo poza. Ah na Oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba yebisinga série eza makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te Oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nanda kuna yo. Na petit colis. Baye kotike la yo. Express ezali. Bino moko boyoki. Soki omoni na famille bozala kana bata mabebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana
na poto pona kotinda biloko tala ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contacter Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Mon pépé, bien-aimé dans le Seigneur, amoureux de la bonne musique du royaume, retrouvez le single Benela du frère héritier Songolo. Une chanson qui vous accompagne dans des moments de prière et toucher les trônes de l'Éternel. Belela, que l'on peut retrouver sur la chaîne YouTube Héritier Songolo. Abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Bienvenue dans Capage Télévision. Aujourd'hui, on est dehors, hein, vraiment avec nos invités. On tourne dehors parce que ici à la galerie présidentielle, il y a un sérieux problème de l'électricité, hein, comprenez-nous. On est ici, merci à tous nos abonnés, merci à tous nos partenaires, merci à l'assistance des bienvenus. Merci Joe Mystique Mouteba, la prise de vie, et merci à tous nos abonnés et partenaires. Abonnez-vous massivement sur mon compte TikTok. Je serai là bientôt avec nos lives de direct. J'ai une photo partagera quand même. Moi, idéologie, bien sûr, sur YouTube, mais tout ce qu'on a TikTok, tout ce qu'on a Instagram, tout ce qu'on a page officielle, et ça a vraiment du lourd et ça a vraiment bien. Et puis merci l'assistance, il y a Nzambe, Yendem Tassala vraiment bientôt, ça va bientôt. Ça a docteur et puis mon tour à Bongi Sarabiso santé, papa Ange Moussassa, si je ne me trompe pas. Effectivement. Bienvenue dans Capage Télévision. Hein. Merci beaucoup. Et c'est la première fois que vous avez Yasukate. Oui, oui. Bonne santé. Dieu nous fait grâce. Merci beaucoup. Merci maman. D'accord. Santé kitoko. Très bien. Et là on est normal. Qui on a Capage Télévision pour les Kalelo. Merci beaucoup maman Kapache. Merci à bande réunion sur Bazolanda Biso partout dans le monde. Et là, qu'on a tiré na Capage Télévision, c'est d'abord la manière dont le travail s'est fait. Merci. Félicitations d'abord. Merci. Oui, j'ose croire que Dieu va faire encore plus. Amen. Pour que bénéficier parce que la communication, même Zambena Église, c'est la communication. Vraiment. Le ciel et la terre, c'est la communication. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je suis content que je sois là aujourd'hui. Ok. Merci. Pasteur, tu as ma comité. D'accord. Merci. D'accord, c'est ça. C'est ça, maman Kapache. Papa Ange. Oui, Papa Ange. En tout cas, merci. Merci. Merci, maman Ange, maman Kapache. Ouais. Ezali d'abord, nous sommes les donc. Ok. Oui, Nazali, pasteur, apôtre responsable. Ok. Il y a la communauté Mounene Tobengi na combat Théophanie. Théophanie. Ezali na Matongé justement na Masimanimba 71 ans. Bana Théophanie nous sommes boté. Ezali pe na niveau ya Mompono, mususu pe na Petro Congo. Ok. Alors don ya guérison nde eloko na ye kovandisa mpona kobeta lisolo. Don ya guérison on nzambe apesi biso na révélation selon Ézéchiel chapitre 47 verset 12 o Bible ezolobaki na se ya moi nzambe akela banzete. Banzete wana ekokawukaka te parce que eza pembeni ya mai. Alors mbuma nango eza mutu alia mpo nzala esila mais makasa nango musala nango ezali mpona lobiko. Bible elobi c'est un remède na lobi bien na bakretien nyonso o bazolanda biso otangaka Bible ata otangaka Coran po mutu nyonso abelaka. Yo fongolaka mukanda na nzambe soko ozobela yebaki déjà lelo na Kapache eza nde lisolo ya lobiko. Loba otia tembe lokolo mesana mais batia tembe bakufa malade eyaka te mpona opesa bolamu. Jamais malade eya na bolamu na vie ya mutu. D'ailleurs ezalaka source ya péché parce que avant que nyoka kosa batu
Adam na Eve banda obelati. Ouais. Ah, maladie ekoti tango lisumu ekoti ne maladie. Nde maladie d'abord avant tout ezalaka esprit impur. Soki mutu obela c'est que aza attaqué. Oui, c'est pour cela mona ba mususu docteur asali nyoso mutu obikate. Bazeli docteur a poto aye asali ba oba benga ba analyse ba examen tout rien mutu obela kaka. Suka pe akufi. Mais mususu abeli bongo mais pasteur aya cholo bongo mutu abiki. C'est-à-dire que ce n'était pas une maladie scientifiquement parlant, c'est aussi une maladie démoniaque. Donc derrière toute maladie, il y a aussi les démons. Alors, pasteur, c'est difficile le bikoana ezangayo. Obika kaka. Ba pasteur be ba samba ba kufa. Dé, na lobiko kaka lo sambo te. Na lobi na ye a pona kotalisa lo sambo pe lobiko na nzela matiti. Onzamba kela na nzete. Non, je suis du domaine d'abord les alliés héréditaires, héritage. Il y a papa? Il y a bango nyonso mibale. Ah, il y a mibale les alliés fruit à recherche. Ok. Ah, pour continuer ma recherche, je suis un corps médical d'abord. Ok. Ah, je suis pas un vulgaire praticien à Balabala. Non. Moi, je suis d'abord un corps médical. Okay. Vous allez comprendre au courant de l'émission que tant que tanga ba combat ba maladie tozo sali ça na santé normale. O ezwami na avenue Kalembelembe numéro A71 quartier bon, mais ça juste en face il y a porte ya Wenza Kalembelembe. Na rond-point Wileri. OK. Cabinet za wana na se wana toza na des choses to santé normale. Ezali na Lubumbashi na croisement des avenues Maniema kwa Jamena. OK. Toza pe na Brazzaville. Kaka santé normale banati. OK. Na Congo soko yebi musala il faut la qui s'appelle bato. Na moni mama kapasha za na bato. Ezalaka nde bongo. Ko lobi pe to moni pe ke mama kapasha boti pe bana. C'est très important. Ah. On sait combien des années là? Non, c'est à vie. Je vous dis que c'est à vie. C'est à vie. C'est mon travail. Je suis un médecin traduit praticien, numéro d'ordre en tant que médecin. Ezali, numéro 012 dans le Conseil national traduit praticien. Nazali licencié en phytothérapie. Je suis pas n'importe qui. Donc, Ezali Bongo, toza pena batu ya Union nationale des traduits praticiens du Congo, INAGECO. Ok. Ah, c'est quoi association nanga ezali ma santé normale. Ndeo tozo salisa bato. Alors neto yebo eto ende obeta sangwa lobiko. Tozo salisa ba maladie ya ndenge nyonso. Biso ndenge toza boye. Ezali sola ko kende musika te. Ba maladie tozo kende nango to bani ko tanga. Na ebite so permettre po émission ya. Yo pena nde oza nde bato pena na linga. Merci. Donc mama kapasha kutani na muto alinga. Ah ya ngwana. Donc c'est-à-dire que émission o tozo loba na moment oyo oza ko nanga na poto. Mais na poto ango kenda ko luka vie. OK. Vie peut-être aux yeux à Moussala. Vie aux yeux peut-être à Moussala. Mais santé za malamu te. OK. Ah, alors okoki ko benga na numéro ezali affiché na yebi ke mama kapasha tche déjà numéro à journaliste. Photo ya tche numéro ya docteur. Ah, nazali docteur Moussasa Ange, papa Ange. Obengi tokosalisa yo. Mingi bazo somba bakisi ezoke ba poto partout. Ce qu'on a vu ma maladie nini os arrive vraiment focus na yango. Merci beaucoup. Tobandi premièrement na maladie tobengi prostatite. OK. Tozo salisa prostate curativement. OK. Or prostate ezali organe. Mais ce qui est vimbi ba inflammation due aux pathologies infectieuses nde ba bengi yango prostatite. Ezana mibali ebele mama kapashi. Ba papa ebele bazona na biso na monde batambola na ba pampex. So yebi yango. Pampex c'est pena papa tche pampex autambola nango protection contre accident. OK. Accident nini masube bimaka yango moko. So ebimi. Parce que jet urinaire eza attaqué na pathologie infectieuse. Mais ça prostatite maman. Babenga kango irritation urinaire. Yango na lobité. Ça causé par quoi? Ça causé par des infections urinaires. OK. Mibali ebele bazande ngwana. Eza mibali ebele soka lati pantalon ya vert. Eza danger parce que soki masube bini reverser maman. Kaki. Kaki, vert, jaune, il faut faire attention. Alors, ceux qui ont prostatique, aux yeux qui sont malade du moins trop têtu. OK. Mais grâce à
Dieu, en tant qu'homme de Dieu, je vous parle, nous avons un traitement curatif à base de plantes médicinales. Avant de traiter, ça d'abord sur place, tu as une échographie d'abord. Avant prière, tu as connaissance. Bible lobby, mon peuple connaît faute de connaissance. Ceux qui ont habité au souffrir. D'ailleurs, nous avons des pasteurs, des apôtres, des dadis partout. Aux ala mondimi au bela au sambeli c'est bien. Ceux qui habitent gloire à Dieu, ceux qui habitent aux complexité bengai ngai. Tu peux ça traitement abika. Yamutu ezani neza lobiko ezaka okanga mutu ezaba demo demo so azali olobi au nom de Jésus au sambeli na bosolo akokende. Mais ce que moni demo azo résister c'est que ça sous démonté et comme maladie parce que na Bible pe Ézéchias azali na il sert. Nzamba ebisa yi prophète que nous makasa fink pakola na pote kauka. Ezala kanango. Bon sida pe ça va. VIH eza kutu ya kokende musika te. Toza na ba preuve tangible. Tika bon. Ya mutu aza na problème ya VIH abengi na numéro ezali affiché. Atiki komela bakisi wana ba antiviraux ebele. Nazo biso so za na mutu na famille na yo nga na lobi en pleine émission. Mukolo azo bika tokozonga na émission awa. Na ko salisa ye nanu ofele. Pona yo mutu mususu te. Pona yo lokolo tuninga question ana na ndenga surprise nga na lobi na famille na yo je vous lance un défi ici sur plateau. Bango na yebi ke République démocratique du Congo mobimbezo landanga. Je m'appelle pasteur Ange Moussassa. L'homme de foi nazali médecin tradit praticien, licencié en phytothérapie, nazali pe responsable ya cabinet otobengi ma santé normale. Avenue Kalemelem numéro 176 en face ya porte ya Wenza Kalemelem. Siko ozoka ba nini ndenge ni so ngo traiter muto tinda mutu asala nanu na hôpital po yango tozoloba. Première des choses mama kapache ezabwe. Tango mutu azoya na santé normale kolukanga azobela. Eloko liboso to yambaka nanu mutu. Afuti mbongo na ya fiche na consultation. Quel que soit maladie mutu akoya nango premier soin ezalaka gratuit. Pendant 2 ou 3 jours. To pesi ona nukisi parce que mingi baleli pe na domaine oyo. Ebele. Ba misube ba ya na lukuta ebele. Mais moi je suis un homme de Dieu. Je vous permets de faire ce qu'on appelle la confiance n'exclut pas le contrôle. Vous venez au cabinet santé normale, vous me trouvez moi-même, je suis là sur place. Vous payez votre fiche et la consultation, on ne voit pas les médecins gratuitement comme ça. Et immédiatement, vous avez droit dans cet argent-là d'avoir un 3 jours gratuit, quelle que soit la maladie. Il y a une prostatite. Prostatite est une maladie à pathologie infectieuse. C'est une maladie amibali, souvent des babels à Kayango. Ceux qui ont commis une infection, Omélie et Zongi. Une infection, Omélie. Voilà. Omélie et Zongi. Voilà infection qu'on néglige. Ce qu'on a négligé, l'infection a comme belé et comme misayo o babengaka ba brûlure tout autour ya nzoto no mobali. Après cela évolué et comme banda ko kanga iretre. Ce qui iretre kangami masube ko bimate mingi ba yakala bango ba memi elibu mwetoni 3 jours masube zo bimate papa mukolo ko lela. On azoloba o batu ba yebi. Siko na médecine na biso mususu to benga conventionnel solution de la ka moko. Bazui kaka nzoto no mobali wana place osubaka. Bakoti sitioti na vesi. Tango tie comme na vesi pour masube bimina tio ba garder na sonde comme le kamikaze. Comme le mutu qui est bombardé au kangia ngo ba musuba kanga ba sonde na bango na lokolo. A bloquer ngo wana ezo kitaka kuna yaza ye bakutute. Wana yo na mama masolo ezate. Ozana sonde place wana. Boza bova na wana congé définitif. Ya yo kuna bongo ezala raté. Maso o tchala no sonde nini? Zela le bisonano. Parce que yebi na Congo na biso RDC mon pays. Combien de personnes pourcentage nini ya population o bazalaka na accès na soins médicaux conventionnels exact bazé belé na bamboka mais bango pe babela ba prostate siko basuka ndeni bazana matiti bana banzete baleki biso est-ce que so ka moi na mboka bote la césarienne non te oyebi point parce que bazala ba stratégie na biso ya naturel ya bokoko moi si soka comme likolo ba yebi sida melaka boye lia boye po mwana soka yeka piu masolo yake kole vimbi ezalaka te wana prostate tozoya prostate na santé normale tolongola kango premier soin gratuit pendant 3 jours soma suba ekangami tope mususu azalaka na babengaka le goutte retardateur azo suba omona papa mususu abokene ata soki la babare nde bato bakendaka akomi ameli na esengo mais akepa suba sikoyo baninga baye bakutie basisi kosuba bakei ya azalaka azozela ebima
azotindika ebima pete de prostate te ngana nazo ebison de kozola nanga benga numéro eza affiché où que vous soyez traitement ko komela yo wana eza maladie toza ko set ata oza na sonde sur place ekolongwa na émission prochaine landa kaka mama Kapache continue ko landa ye na émission prochaine na oyana ba preuve au mona nde bato bayaka la ba sonde longwe akomi normal OK ezonga peso ekozonga te ezonga poani bon misu ko traiter tozoya wana prostatite deuxième maladie tozo salisa diabète babenga yango oui babenga yango maladie ya sukali emataka na makila maladie wana tozo salisa yango nalobi curativement soko olingi otya tembe na sengi na yo yango 3 jours à gratuité za te nyonso nalobi na maladie nyonso na santé normale 3 jours gratuit même yo so tosilisi awa toke na yo ofutika mbongo affiche na consultation topesi yo 3 jours a ofele quel que soit maladie ozana wana siko bamba biso consultation te ba non makambo ko bamba muto eza te eza nde likambo ya maladie soko ozobela est-ce que santé za natale est-ce que ebike za bato bafutaka $50,000 na ebiso mama Kapache gratuit na ebiso mama Kapache ba c'est na poto za na poto za gratuite kasi ngana oto za Congo ti okoma na poto ofele alors yango nazoloba po mata okoma poto mbongo ekufa combien mais ezala combien de personnes bazobika ka aw na fola ozomona alors di ba maladie lokola ba cycle wana ezosila la facilité te c'est ça ezosila la facilité te mais la santé normale tozosilisa ngo facilement comment avec les soins à boire seulement ezana mingi soko za ko développer maladie oto bengi ya diabète ya sucre et pas bande ko mibali okomona d'abord flou na misu wana na bandeko bala bandeko basi ebo makamisu maladie ya diabète elongolaka posa ki mobali na ndako libala maladie ya diabète ekondisaka mutu ozoli ebele mais ozokonda omona mutu aolia penda makasi sape maloba ozokonda penda poids esili maladie ya diabète ya sucre esalaka pe oyo tobengaka amaigrissement involontaire perte de poids maladie ya diabète eyaka pe kopesa difficulté mosusu ezalaka vertige mutu avandi bo soki ka sucre mati ayoki vertige siko mingi bazala batonga bazwaka bamosusu oui bamosusu bazala bakisi oyo bamelaka avi ozomela kaka malgré ozomela avi malgré ozotu batonga maladie eza nokawa so okosouffrir bongo pourquoi au moment où au Congo il y a un homme de Dieu qui délivre les gens avec des maladies Papa Ange Moussa toujours Papa Ange Moussa cabinet ezali na rond-point Willeria okomi na rond-point Willeria obengi na numéro eza affiché toyambi yo ofuti fiche na consultation t'es pas de problème eza makambo ya mosala ti mutu nyonso ayebi papier mouchoir eza nango nde ya bien voilà alors nde naza koyebisa bandeko ke quel que soit maladie oza nango premier so eza ofele nalobalaki prostate tokomi na diabète et pas bandeko mwasi soko ozala problème ya sucre epesaka mokusa na nzoto na bango basi makasi wana siko elekaka na infection okovimbiso nzoto na mwasi mokusa ya grave ozokwanya soki omeli traitement omoni esaleli ete etiki yo soki otiki traitement ezongi wana mpona mambo ya diabète otali sucre 400 otala sucre 500 bamusu ekoma atina AI omela nini te et puis na mokilo normalement il faut oluka lobiko na yo vraiment pona nini parce que soko zozo traitement zobika te soko zozo lango nini c'est ça normalement quand on appelle quelqu'un qui prend un soin c'est pour la guérison soit tu prends pour la guérison soit tu laisses mais bien ba pasteur mo ba faut que na ba permanence ko prier pour la maladie longa ba boire prière to kotika la kotika ngote c'est très important mais il faut savoir une chose ozo sambela ozo zo pe traitement siko traitement tozo pesa pona diabète eza pe premier soin au félé 3 jours ozo premier soin au félé wana soko moni changement te oui mais ngana bandaka nyonso na prière prière ndeza base na nga yango kutunde salike ma maladie aboesila o ba maladie oyo oui ba maladie oyo omona ka sila na kisi te mingi za la bondoki il faut mutu oyo ayebi nzambe asimba kisi wana pesa obiki bazobika belé na lobi prochainement nazo pesa ba témoignage ngana ko pesa kala banini ba témoignage belé yo moko cha olobi est-ce que ba menesa mutu aza na nzambe soko menacer mutu aza na nzambe yo moko mutu ozwa menace wana balobaka bien que on ne combat pas Israël libota na nzambe babundisa yango te so bundisi mutu ana nzambe aussi problème alors wana ezali pona o babengi diabète ezala mwasi ezala mobile ezala bana
et puis ezalaka mingi mingi ba maladie moko héréditaire kokuta famille mobimba papa akufa nango bakufa nango le cas la santé normale obima numéro 1 délivré na maladie ya sucre toza na maladie o to bengi hémorroïde interne hémorroïde externe to salisaka première soin au félé hémorroïde pe ezali ba maladie o to bengaka ba maladie ya ba inflammation organe to bengi rectum so rectum evimbi ndo omona mutu akomi obeta ba constipation ba gaz nauséabonde akomi kobeta ba faiblesse sexuelle ba éjaculation précoce okomona ndeko mwasi akomi polele na nzoto na ye mwasi mobali aoyeba te soki aza te donc mobali akomi mwasi akomi munene vide toko benga pe mai pour exemple frigidité alors la frigidité aussi due aux hémorroïdes des alaka et puis ça rappelle mikongo pasi mingi na négligence maladie moko te ya kabriske maladie no se bana malem de tolo baboy biso to yebi batradi praticien wana mingi bazalaka lukuta boy oyebi verset biblique mo elobaka ezalaka muto obela ndana na posa munganga Zamba za kitoko Zamba lobaka bien koleka biso nyonso ezala muto alobaka lokola Yesu te alobi omina mukile to fandi bwe mama muto alikaka munganga koleka muto obela zate eloko lobi so bongo eza poza makasi soko beli okoluka munganga nanga yoyo makapashi muto ya mbaka wana okoluka tika okosakana na maladi te maladi ochope mbeni jipo vimbisela matama wana mutu mususu ndako kumbango ngana zo bisa verite ba biro nyonso wana ba assista ba donbi kuna na kati yo kuna kao pona nini parce que oza matoi mangungi ozo ndenge za boza sango malamu ba neglijaka ngote osala pe ba check up mutakoza nazala ba traitement nyonso nazala ba examen to salaka examen za moderne mais traitement est à base de plantes médicinales à cause de efficacité alors voilà hémorroïde interne et puis ça la frigidité et puis ça la mikongo passe ba mususu na négligence hémorroïde et puis ça ka sikoyo omoni musomba ebimi so ka ke grand besoin gros intestin ebimi azongisi na maboko ba makila epai wana pe to beta kango na 2 semaines obiki ba problème rénal calcul rénal to soigna kango makambo ya misu to zana ba glaucome ba problème ya misu lokola ba glaucome ba tension ya misu to sa kango na premier soin gratuit toujours ozala problème ya ba pathologie infectieuse to zana ba infection ebele ba champignon ba gonocoque ba staphylocoque to soigna kango bushaka ba trompe makambo ko bota na santé normale to za ko salisa moi si azobota te ba échographie myome ba pasoli myome ebimi azobota kaka te mais infection ba pesikisi infection azobota kaka te eza ba trompe bouché ba ke ba déboucher na ba hydro azobota kaka te yango moi si azobota te pa akata trompe moko bota bazobota te mama ezala ba couple belé bazala bazolanda biso ba âge avancé azobota te problème eza nini kozanga kobota ezala na ba cause na uti kotanga tozana ba kyste ovarienne ba myome tozala rappela ba infection bushaka ba trompe so nga problème na nga eza nini eza makambo ya ba nakendaki kuna balobi na obota te pona boye Sarah bando obota te point Sarah na Bible est-ce que échographie ko tozalaki seri wana bon siko aboti ndenge nini lukande oyeba nani azana solution likambo na yo benga numéro eza affiché toko peso nde mabota mibali babota ka te pona nini bango pe infection okoke na examen mobali ba ABC azala problème ya azoospermie asténospermie viscosité c'est-à-dire azana ye nango apesaka na semence na ye mais na kati eloko eza te wana ezali pe bakaya mibali babotaka te eza ba couple bazaka eza mobali eza mwasi ale kuna famille tomboki botombokela na santé normale boluka papa Ange Musasa apesa bino solution landa kapash na mama kapash awa kapash TV bozo eza nde pona solution na ye na ende ko informer yo minu pe boma carie dentaire atalita me vimbi soko longola de minu misato et que moko ezo sala passe ko kende olongola ya suka wana te yaka na peso premier soin ofele ngana olo baboye yo ko futa mbongo de consultation na sengo mbongo te consultation ezaki ngape na kendaki cabinet na yeko yamba yo okomona nga ofele te mais tango zo mona nga moko te aya na santé normale azonga ba opam toko persona no premier soin okena no meli po ezate pesa mbongo est-ce que oyebi so ki soine ko sunga c'est ça siko ki si po yeba kezo sunga toko pesa premier soin ofele cabinet ça combien de 3 jours oh maman je vous ai dit que c'est à vie biso to botami na makambo to koli na makambo to tangi na makambo oui atakuta viango eza appel à débit parce que débit ezata mutu abotami
Début ya mutu na mokili ezatanga mutu abotami. Soko botami na ndako ya mutu ayebi kosalisa bato. Oza déjà présumé médecin. Yango bandeko musu basala. Ouais, naza bandeko ebele ba osala ba musu baza Lubumbashi, ba musu ba na mboka kuna. Basalisa ba biloko ngo so ngone ba matiti. Matiti eze belé est-ce que yebite que quand neto vandi na nga depuis tant na koti na bureau na sia kana gombe na garissa na galerie présidentielle na tali banzete musu ezaka la galerie présidentielle eza bakisi. Biso to yebi. Oyebite oyeba ndeni na oyebiso peta. Pour gender. Il faut d'abord obela. So beli oye oluki soin nde na lebisio ke na oyebiso peta ke eza eloko boete nga mo na onikango et perdre oyeba sute so eza ni tango zo mela bobiki. Lobi okutana mutu obela oye oyebisanga. Ba musu bazali ba komi oza jeune azokoma koko donc a perdre. Ya ba stress. Biso to wana to ba stress to ana ngote ni lutte contre la vieillesse to za na ngote traitement to za na ngo eza nde ya perte de poids. Hein mutu amoni ke obésité okomi mabumu aboti anuni wana ngote soki mutu aboti anuni elingi koloba te ke anuni ya solo wana ekomi ba cas spirituel il faut to sambela pona ye mais ko nuna oyo ya bambula to soigner ote il faut nuna okufa po eba kenzamba zala bobo okoliti okoliti bo basa ba déception te basa ba déception toza wana eza cas spirituel toza la ba kisi ya kopesa wana eza ba prière to anango prière yake mutu oyo lingaka ya lingi ote wana lukinga oye na église wana lukinga penza okosepela na osepelisa yo okomana nga na 15h 17h okamwe wana penza naza vraiment musika bakaya bachayo nyokankau wana petit problème bamiomo mobali akimaka ngai mobali azolinga mbanda bakimi yo masque de veste wala yo problème te bazobalanga te na yanga kitoko bakobala yo wala petit problème mais siko nga wana kapache na ye d'abord d'une manière doctorale na ye kosalisa ba maladie mais ba maladie naza na double fonction naza o babengaka docteur médecin spirituel et aussi physique nasalaka ba examen spirituel kasi examen spirituel eza na machine te machine ngai otalika natali yo boye na ebisi oyo yaka lobi kuna na peso liste ya bakoko no nyonso bakufa wana bonganga te eza bonganga te nganga liboso nzambe eza nganga leki nzambe non eza subasima spirituel Jésus Christ ye moko yenda leki bango nyonso soko ndimeli yesu kosala na oyo asala te alobango bokanga manga wana tokanga manga wapi susu place ka mo wetikala yango yesu le final oui maman c'est très intéressant vous aussi il fallait osala yo il fallait osala tebanga na yelo ka kana yo na promettre na émission na kosala ngo fele na yelo penza tozana ka sinusite tozana ka cancer de sein cancer de cerveau cancer de peau muto ba traiter libérer les huiles et bandi ko pasuka tozo sali cecili mbasu to sali cecili ozo bota te Lucas santé normal mpese kutu koloba te na opeso ba preuve ka après émission so lingi o tiango pe émission na biso mpese pe na muto la te même na santé normal au mona bikam premier soin fele maman tozo la ba maladie lokola épilepsie maladi ya ndeke oh mama akwea na mai akwea na sima bamusu bayaka la bapota okuta famille Prado ndaku malili bakenda bapoto pamba mais na ndaku kuna bana type na bango moko abetaka na ba shit pa kangami désolation ekoti na libote c'est ça bazana jeune fille moko akweyaka classe ya kati église bazobanga ko kende place publique fréquentaka te et comme on peut ça la sonne alors ba pasteur s'il vous plaît c'est ça ba pasteur s'il vous plaît bato aboye o sambeli o moniki azoko ya ne kaka tika na yo complexe yebisa famille wana ke nalandaki mutu moko epa mama kapache comme on est Ange Moussassa pasteur je suis pasteur ngana osambela te nazobisa bino vérité na osambela te papa Ange Pangusako merci ngana kosambela te jo mystique musana merci ngana kosambela te na mutu épilepsie ngana kopesa kisi napesi kisi wana sala na makasa esili sa pena soki akwei lisusu boya te nazobisa yo nalobi maladi ya ndeke ekweyisaka bamosusu bakweyaka 20 fois par jour 20 fois par jour maman kapache akwei ndeke 20 fois par jour 10 fois par jour 5 fois par jour baremoka te
ko remorquer bon bakenda hôtel te kuzu bani non maladie wana eza maladie o ezalaka d'abord scientifiquement comme ça ezalaka hyperactivité des neurones dans le cerveau. OK. Ba activité ba neurones eza ko baluka na cerveau et comme ebele akoyi. Ba mususu eza kindoki. Mais ngana eba akisi na nga ezala ya kindoki, ezala ya maladie. Et ko silisa maladie wana. Na ngona lobi so bonyatina muto épilepsie na cabinet à santé normale. To yamba bino bo foot fiche na consultation. Première soin ofele. Épilepsie eza contagieux te. Ezalaka nde maladie moko résistant. Ezalaka nde incurable. Voilà. Non, c'est pas ça. Alors, bato bazala épilepsie, ezo senga bazwa traitement pendant 6 mois. Ezala un traitement à long terme. Mais guérison eza immédiatement. Mukolo bozo koma. Boko kende na pesi bino kisi na ebisi bino soka kwa ili susu boya te. OK. Donc dès que zo banda kisi lobi qu'on peut bandika le même jour. OK. C'est bien. To zape na ba maman o babela ka ba maladie o to benga ka ya absence de règles. C'est belé. Jeune fille nano d'ici 30 ans te. Pas ekangami. Otali pe calendrier na yo mikolo na zui mobile te. Ekangami na kangize mi zemi ya molimo to ya ndeni. À part Marie moi si azwa zemi ya molimo azate. Alors ovandi boye makila izate. Obeti ye moi 2 3 4 boye surtout que bimi ebele. On dirait babomi mwana na kati ya libumu. Après bandi kozonga normal. Après 4 ans tout ça. Toutes ces perturbations là, ba trouble des règles. Tous un traitement à base de plantes médicinales. Au vend des règles qui mayo. Le même jour aux autres commencent à moins de 55 ans. Et ce sont là. Nazo bisayo 15 jours c'est trop. Règles zongi pe normal. Au bandi pe ko bota banana. Ba pesa ba kombo ebele mama kapashi. Kaka la Congo kala mingi te moi si moi uti ko bota azali so na 57 ans. OK. Oui, about it. Et pas non. Na santé normale. Bon yo sale mai suwapi. Na minute so le ki na santé normale te pona lobi ko na yo ngana ebite so ke wapi. Parce que biso toza la ba soin o ezali d'abord révélation en nzambe. Talaka nzambe pesi o la libo na butu nzambe la kiso omoni muto épilepsie pesa yo. OK. O la libo la muki omoni asibuto sida melisa yo. Résultat ya bato ba obika ba sida. Musuku to azuna courage a témoigner en église a lobi te ngana obomba te. Ayeye moko. Bien. Na biki. OK. Donc omoni toko zu traitement sida na santé normale. Toko salo examen poto e baso esili ou pas et pas na bisoté. Toko tinda yo. Que o sale sika musu pondi ma ke. Est-ce que ba yebi kututé. Donc on comprend que non mutabiki. Donc cabinet je ne suis pas un déambulaire. Je ne suis pas un tradit praticien, je suis d'abord intellectuel. Je suis bien formé, je suis licencié en phytothérapie. OK. Je connais ce que je suis en train de dire. OK. Toute pathologie infectieuse est curative. Toute maladie est curative. Surtout c'est à base de plantes médicinales. Merci. Hypertension. Yangope. Cirrhose de foie. Yangope. Makolezo vimba mutu. Tension mataka. Kolia mungwate. Maison matoka pam. Et bon goutte. Goutte vimbi sakala maboko boye. Na makolo. Et si la calapete. Faiblesse sexuelle, papa, s'il vous plaît, à tous pasteur. Alléluia, amen, na cher. So comme na mbeto no ya kolala, na maman pasteur. Vous devez être un homme, monsieur le pasteur. Vous devez être un homme, monsieur l'apôtre. Vous devez être un homme. Pas question de gêne. Ba maman pasteur nyos, na ba maman ba intercesseur, ba sia ba intercesseur, ba sia ba musicien, ba yemba na ba cher na ba église. Bondi ma défaite te que wa azo sala gêne. Kanga ye bisa yo za mobali. Approuvé que aux mobile. Oui, on a bilé on zamba permettant. Ce qu'on bala, il faut à la mobile. OK. C'est quoi ma faiblesse sexuelle là il y a mingi ba musicien, ba pasteur, mingi tozo mona ba zolo ba trop même na ba internet mais so OK kuna boy vidéo na vide. Donc bilili kaka. Et comme yo, moi si na nga on dirait azalaka so moko akoma ko hebisa bato que moi si na nga nde ayeba kama kamutete. Yo nde moko la kisa ekasi. C'est-à-dire moi na mobile phase à moi na mobile. Tout ça le traitement moi to benga compétence. Compétence. Na santé normale, c'est mobile aye azonga comme compétent. Compétence. Redémarrage à mi Congo ba papa. Merci en tout cas pour le lot. Nandenga désordre. Donc c'est papa aye na santé normale azongi ndap. Maman tunaka uti wapi. Le lot comme boye ndenge nini. C'est bien. Premier match, deuxième match, prolongation, penalty. Na coupe. Merci papa. Je te remercie na suka. Ogoy sabato sur balandi. Et là on a koloba na bato sur balandi biso ezake na domaine ya santé basaka na raté. Et là on a awa ezali pona kotali soke
Et si comme elle a mutesu kaka, yanzambe bandaka. Naye au nom du Seigneur Jésus-Christ, et je donne le verset biblique qui appuie ce que je vous dis. Ézéchiel chapitre 47 verset 12. Jérémie chapitre 8 verset 22. Et ça sur cette terre, il y a des arbres qui apportent de la guérison. La vie à Moutou. Donc, les âmes sont sous-estimées. Amen. Ce qu'on t'a dit, actualité à l'élo, génération à l'élo, Batoumingi Bazokufa avant, santé, c'est vraiment qui t'a côté par rapport à Bato, Bazalaka, Kala, Bangkok, Nabiso. Voilà pourquoi, parce que Mingi Bazalako sale la nature. Même si les plans de traitement, il y a santé, balingi mingi naturel. Mais aujourd'hui, les gens pensent qu'au Congo, il n'y a plus la médecine traditionnelle. Oh, c'est du fétichisme. Oh, Batouana, ce sont des charlatans. Eh, Balexados, Baebidose, eh, boy. Yo, Oebidose à Congo Bolol. Ça moutameli 2 verres à Congo Bolol. Et saline. Mais ce qu'on sali sur dosage na traitement moussous conventionnel. Et qu'on sali mabe. Donc, traitement naturel, et ça, mais ça a danger. Parce qu'il n'y a rien de chimique là-dedans. Ah, c'est naturel. Voilà, donc c'est un peu comme ça, Maman Kapache. Merci en tout cas d'être passé. Merci. Merci. Église est justement dans l'avenue Massimanimba, numéro A71. En face, il y a porte, il y a Kokota, dans le stade Tata Raphaël, dans le Kalam. Justement là. Dans l'église, la Théophanie, Ezali. Chaque dimanche de 7h à 11h, mercredi à partir de 17h juste, vendredi à partir de 17h juste. Merci en tout cas, papa. Oui. Mais cabinet des gens rond-point Willery pour ma balade. Merci maman. En tout cas, vous avez précision prochainement dans le numéro à Sika et merci d'être passé. Papa. Merci maman Kapache. Merci, bye, à la prochaine. Bye, merci. Kapache TV. Kapache TV.